Bonjour, bonsoir, c'est Lolaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Toujours na masolo ya mapangu vraiment ndeka tolobake ba demande na bino ya ngonde za kamosala na biso lelo tozabongo na kata bumbu toujours pour na ko satisfaire ba besoin na bino ba abonné na biso nyonso la personnalité TV en tout cas na pesi bino ba mbote ya trop esika ezwami bino bisika nyonso bozolanda la personnalité TV en tout cas ba mbote ya trop na bana bumbu nyonso o bazolanda la personnalité TV donc tozoyebisa na bino bokota vraiment lelo toza na kati ya bumbu mbala moko na pesi bambote na Arlette Matoko liswa nzambe na pesi bambote na badiva wesudi agivwa mama boko bank na kati ya London City sans oublier Mère Boss ya la personnalité TV Mama Doris Le Mafumu na gaz mo général John Kimbambu en tout cas bambote ya ebele directement tozokota toza déjà na kati ya bumbu tozokota kati ya lopango na siro lopango oyo bomoni ezali kotekama toza na kati ya bumbu donc ezotekama lopango ezali na ndako donc nde na baki na koloba mingi te na sir bozomona ba voisin bazali bomoni eloko voisin beti voisin vraiment donc tomboli eloko likolo donc mbala moko tokota papa pesa biso lopango zo mesurer combien de mètres batiango combien ba osuka merci lopango za na 5 mètres sur 14 bazo bandango 25 000 à discuter bazo bandango 25 000 à discuter et puis moko à débattre 25 000 à discuter côté au courant na mai na sirezana courant za bien courant kitoko mai pe kitoko là au mot te dérange papa ndako ezali studio to ezali studio munene mutonga futaka $60. Donc au studio il n'y a pas mafuta $60. La garantie na $500 on va remettre. Wana ezaki nasir bomoni simanda kundenge ezali balobi awa muto afuta eza studio mne na futara $60. Dans le pango eza na 25 000 à débattre ezali clôturé ndenge ka bozomona donc eza vraiment clôturé eza musika te na prince na marché ya bumbu donc eza musika te na sir bomoni wana ezali ndaku eza ndaku na sir donc bomoni vraiment ndenge ezaleli babi courant mai ezali bien babi ezo mesurer 5 mètres sur 14 déjà 5 mètres sur 14 ezali clôturé na sur bomoni vraiment ndenge ezali lokwa tobaki eza mosika te na sur na mosika bozomona ba moto ezoya eza mosika te na makadam na sur bozomona awa tozali na libanda environnement pe eza penza kitoko ba voisin bazotonga kande tolobaka donc osombi eloko buki otongi na sur bomoni ona ngambo awa bazotonga basombaki babuki batongima bato misu pe bazali o déjà batongi basemboli biloko malonga na kati ya bumbu donc tozobenga bino toujours bandeko balanza la personnalité TV donc bokota bozala jamais déçu. Boza wana kati ya bumbu na ebuke boza ebele na libanda mboka en tout cas tozoebisa na bino bokota na kati ya la personnalité TV donc la personnalité TV na kati ya bumbu toza déjà na kati ya lopango donc toza na kati ya lopango na sir bozomona lopango ndenge ezali bozomona lopango ndenge ezali eza déjà na bandaku eza déjà na ba toilette eza na mai donc ngana loba mingi te toza déjà na papa ye moko azobeta penza masolo mbote mbote na lobia ndako awa eza 3 chambres na cuisine kuna so eza na chambre salon eza 2 maisons commerciales plus annexe moko za le studio eza principal principal filmant
betesco masolo awa eza ndenge nini bosala après à départ na ozali 90 000 à discuter to ba na 90 à débattre Nasir biloko nyonso ezali na kati ya lopango po bobandi yango no tout eza complet, douche, toilette kitoko, 3 chambres d'angers kitoko, dans cuisine, plus chambre salon, dans des maisons commerciales. Ce que tu retiens le locataire par mois, ça atteint $500 par mois. Il y a solo wana aiza seke bakolo bazali. Donc balobi awa nakati awa soki otie locataire donc par mois oza déjà na $500 nakati lopango obomoni bazozwa ezali na oza deuxième porte ezaki liboso ezaki 2 chambres salon 3 chambres salon na cuisine na chambre salon awa eza chambre salon awa na sir bomoni eza douche. Donc tozotambola pe et pour nous sabino lopango eza déjà donc batonga au bomoni eza dala ya toilette en plus eza pe na place moko commerciale donc soki ozwi yango okozala décider parce que liboso nango eza pe na 2 maisons donc kaka liboso nango wana eza pe na wenze donc eza déjà na place moko commercial la ndenge bozomona na bilili vous avez décidé tout est complet. OK donc mai courant ezali pompe peza anakata lopango penza pompe eza nakata lopango et o ezali libanda tozobima na sira o ezali portail na sur awa esika ebandi ndenge balobi eza na 2 maisons liboso yango yo liboso na yango eza vraiment na 2 maisons commerciales la batupe bazali déjà donc pour nous lobakia bazo sala déjà mbongo ndenge kara papa auti ko ebisa na biso que awa ezali maison commerciale na sur bozo mona eza place moko commerciale batu bazo teka eza vraiment place moko ya bien donc tozo benga bino kaka tozo benga bino bokota la personnalité TV na kati ya bumbu donc bozala jamais décis na kati ya la personnalité TV tozo benga bino toujours bino batozali banda mboka donc dès que le baraka demande na bino yango ndezaka mosala na biso donc demande na bino yango ka biso to kokisi na kati ya la personnalité TV. Oui, toza toujours na kati ya bombo tozo continuer mosala na kati ya la personnalité TV waneza tia lopango toza déjà na kati ya lopango ndenge bozomona lopango eza déjà clôturé eza pe na bandaku ezali peu pavé donc eza pavé ndenge bomona eza vraiment na bandaku eza pe na courant déjà ezali na mai na kati ya lopango eza monene ndenge bozomona tozotambola déjà toza libanda donc eza vraiment pavé eza na bandaku mibale ndenge bozomona donc eza vraiment na placement ya bien eza na placement ya bien ndeka na lobaki lelo na koloba penza mingi te et papa nde ya kobetela biso masolo wana tozali kotambola kaka awa eza toilette tokomi pene ya toilette en tout cas donc toilette pe batonga toilette na bango bien ba voisin pe na sir bango wana bozomona ba voisin bazali lopango eza penza bien courant ezali nyonso penza eza na kati ya lopango mai pe ezali et papa betano masolo awa ba tie combien awa après départ ezali 70 000 à discuter ndako za 2 chambres salon cuisine bon le bafutaka ça 50 par mois bimisaka $300 dimension za 15/20 bandako pesa plafonné tout pavé le pas mobimba ozomona on déjà bilili ki wana ezali ndenge papa lobi donc commentaire eza vraiment te
alobi donc ezali na 150 na porte moko. Donc ce qui ozui lopango oyo ya boye, c'est que chaque fin du mois au bandaro bimisa $300. Donc na kati ya bumbu soko sombi, en tout cas aux ala décité, surtout soko sombi sika batonga déjà, en tout cas aux ala décité. 150 na porte, donc ça déjà ebele na siro bozomona et environnement ya bumbu eza bien toza na kati ya lopango na siro bozomona lopango mobimba ndenge ezali eza na portail ya monene et na mopanzi boye ezali na pompe ezali na makambo vraiment nyonso donc lopango ezali bien yango tozobenga bino ka bato ezali banda bino bato botindaki penza bumbu. En tout cas tozobenga bino bokota bana bumbu nyonso bokota donc bozala déjà bolanda parce que eza vraiment bosenga na bino na sire donc biloko ya bien eza na kati ya bumbu o bozala jamais décide donc tozobenga bino toujours bokota ebele na kati ya la personnalité TV bozala jamais décide. Place on a pesi mo Congo na portail ya rouge na siro bozomona penza bilili libanda na yango ndenge ezali eza vraiment na placement moko ya bien donc toza toujours na kati ya bumbu tozokoba toujours mosala ndenge tobaraka ba demande na bino yango esalaka que biso to sala mosala donc tant bino bozotinda beaucoup plus ezopesa biso pe makasi ya kotambola ya koluka ya kolakisa bino ba place donc toza na kati ya bumbu na sir bozomona na sima na nga ndeze koteka donc sans plus tarder tokota déjà na kati pona kobeta sko masolo toza déjà na kati ya lopango ndenge bozomona ezali clôturé eza pe na ndaku ya monene eza na ba porte mibale ezali pe déjà na ba toilette batonga donc na sire bozomona placement nango ndenge ezali eza ndaku ya sika pompe pe eza na kati ya lopango courant ezali en tout cas awa nyonso eza penza malamu donc sans plus tarder na baki lelo na loba mingi te na ta commentaire belete papa betano masolo awa eza ndeli bon lopango ndako ya ndako munene eza na 4 chambres salon cuisine na magasin locataire eza 4 lopango futa $400 lopango ezali 12 mètres sur 25. Bon, espace pe ezali ya kozwa mopepe okope kobakisa ta ndako mosusu courant ezali mai ezali evanda kitoko lipa ndako mpe eza plafonné siko awa batieko awa près de part ezali 80 000 à dicité mais prix bakimaka yango te essentiel au moins tokodébattre donc na sur boyoki nyonso papa lobi abi ezali ndako ya monene locataire oyo aza awa afutaka $400 espace ezali oyo okoki kobakisa ntango mosusu ndako mosusu donc balobi bango batie 80 000 à discuter na lopango na bango ezali 12 mètres sur 25 donc tozotambola mpona kolakisa bino au nyonso donc porte op ezali nango kaka na kati ya ndako ezali porte ya cuisine. Oui, balobi prix awa babangaka te babi prix babanga te ka ndenge nayebisaka bino eza lisolo ya mosombi na moteki donc babi eza nde likambo lisolo bobanga prix te wana bango moko nde bayebisi biso bobanga prix te baya tokosolola wana ezali toilette ezali na douche do eza vraiment ndako ya sika nsima na bango yango oyo baloni pe matembele espace ezali okoki pe donc bakisa lisusu pe kotonga mosusu to pe koki kometa yango ekoma en niveau donc en tout cas place eza ya monene okoki pe otiki ndako no oyo otongi lisusu mopanzi donc espace vraiment ezali car nde nalobaka mwasi badiskitaka kutu mwasi bazodiscute ebongo mpona nini te lopango
lopango pe toko discuter donc mbokelengi tozokoba toujours na kati ya bumbu penza mbokelengi bana bumbu do bambote ya trop nazosenga na bino donc bokota en tout cas bozala jamais déci biloko bien na kati ya bumbu na ba prépe ya malamu donc tozobenga bino kaka bino bato botindaki donc tozobenga bino boya ebele donc ndaku ya wana bozomona na sima na nga eza ndako munene eza pe ndako ya sika donc tozobenga bino kara ba voisin bazali eza pe pene école donc difficulté eza te facilité ezali po école eza pembeni mutuka ekoma tina kati ya lopango donc nzela pe eza malamu problème na nzela eza te donc mutuka ekoma penza na facilité tina ti ekoti na kati ya lopango en plus na kati ya lopango loko eza munene oparke pe mutuka na yo ata mibale ata misato po lopango ezali munene baza pe na nzete na bango pio donc tozobenga bino kara tozobenga bino tokoti na kati ya bumbu la personnalité TV na kati ya bumbu donc tina ndenge na yebisaka bino tokotambola mpona bino bozala toujours satisfait donc bo rester branché scotché collé na kati ya la personnalité TV mpona kokoba toujours kosala ba découverte ya ba mapango toza déjà na kati ya lopango esika papa atelemi ezali limite ya lopango na bandako oyo bozomona ezali liboso na ngai na ba porte oyo nyonso ezali côté kama ezali yango ekei ti esika nzete wana ya lilala ezali donc esika papa telemi ti côté ya nzete wana eza limite ya lopango ezali na bandako obomoni ezali na 3 portes liboso na nga pe na mopanzi wana esika papa telemi ezali pe na porte moko donc tozosolola mbala moko papa abeta masolo awa eza na 4 portes ya 2 chambres salon bon nyonso baza na bango balocataire bafuta ya ba $100 mosusu ba $50 bon soki ezali 12 mètres c'est 20 12 mètres c'est 20 bon soki ozwi yango orange yango susu olami yango kitoko je crois bien baprix ekomata ya likolo mais près départ nango ezali 50 000 à discuter 50 000 à discuter il y a 50 000 à discuter bon so tosololi malamu bon oblami lisusu yango kitoko je crois bien ozozwa montant moko malamu chaque fin du mois sur lopango eza monene mopanzi wana kuna esi etekami déjà esko bozomona mwa vide ezali na mopanzi kuna yango etekami déjà kasi koto biso tozali esika oyo tolakisaki papa atelemi yango nde nano etekami te babi ezali na 4 portes eza na ba 2 chambres salon na chambre salon donc yango tozotambola awa tozali na sima tozali na toilette na sur toilette ezali batonga déjà kaka ndenge bozomona donc courant ezali nyonso ezali vraiment malamu kaka ndenge bozomona eza pe na portail déjà ezali parcelle où eza déjà clôturé na siro bomoni déjà et nyonso esi boyoki na maloba ya papa apesi déjà ba détail ya nyonso alobi awa bazo banda yango na 50 000 donc ande tolobaki eza lisolo ya mosombi na moteki tozaki na kati sikoyo tozobima donc bobanga prité ezali likambo kaka
ya masolo nde tolobara mwasi bazo discuter liste ya ba bien bazo discuter bongo pona ni te to discuter lopango do lopango pe to ko discuter car nde na bisara bino ti na ti donc tozo continuer mosala na sir bozo mona environnement eza penza malamu eza malamu ba ndako izali batonga ba clôtura na sir bozo mona ba voisin ndenge baza déjà donc soki osombi koto yo osembole loko na yo donc ozala jamais déci na kati ya bumbu donc toza vraiment na kati ya bumbu mapango nyonso tolakisa bino eza toujours na kati ya bumbu donc bana bumbu bokota ebele donc toza vraiment na bosenga na bino tozozela bino maboko ya kufungwama vraiment na kati ya Kinshasa boya kosala ndenge kaka bosalaka donc toyebisaka na bino botika kozwa baimage na biso na ndenga moyibi po tozoboyela bino bokutana ba frapper donc benga mama Doris Lema asenga nembongo te zwa numéro na ye benga ye asala fort okutana na ba journaliste na ba cameraman po ozwa eloko oyo yo olingi na maboko ya muto malamu donc mbala moko masolo esalami mbala moko na pesi ba merci ya trop na balandi nyonso na babone nyonso ya la personnalité TV pe na ba membre nyonso ya soutien ou ba soutenaka vraiment la personnalité TV ekwe te ezala toujours makasi ba merci ya trop na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva wesudi ya givwa mama boko bank na kati ya London City Arlette Matoko sans oublier Marbos maman Doris Lema fumu na gaz à la personnalité TV ba merci à trop na commissionnaire ou ya tambwisa kibiso lelo na kati ya bumbu pe topesi ba merci à trop na ingénieur Metintima azala kiona na sima caméra pour na kozula bino ba image ya kitoko na kati ya bumbu en tout cas tozo koba toujours kosela bino musala bokoba toujours ko s'abonner na kati ya la personnalité TV donc Vinicia femme noire femme africaine azawana pièce contre pièce pour lancer la bino musala toujours kitoko ndenge kaka tolobara tokotambola ti na ti donc bokoba toujours kopesa ba demande tosela bino musala na lolenge esengelinga na bino tokabwani na mokolo lelo.